Source de réussite ici-bas dans le delà. Ne la lâche pas et ne t'en prive pas. Elle est indispensable comme l'est l'oxygène pour pouvoir. La prière, c'est ta source de réussite ici-bas dans le delà. Ne la lâche pas et ne t'en prive pas. Elle est indispensable comme l'est l'oxygène pour pouvoir. La... Tout diminuer volume. La musique va faire alors, concert reporté dimanche 12 janvier 2025. Tamar Falara beta concert en sous dimanche à lobby. Dimanche reporté, concert reporté. To éviter. Karabato batu baza ko bundisa yende batu bake ko signaler to ezakaka. Ba flèche à sikatenda parce que batu balobi ke milinga e bandi. Milinga e bandi tolandi analyse. Merci. Zambe na boya olatike mo bandina bo santu. Ozinga bina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya olatike mo bandina bo santu. Ozinga bina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Congolais balobi et Tamar plaira, femme Tamar plaira. Mbote bandi MDG TV Mafuta Yasika zalinga bino la grande dame, makana kata actualité. Bandi obabolingo na YouTube nazala YouTube mama et bo comprendre. Ngai alors awawa ekenda ka boye ekenda ka boye et toyeka to pesa bino ba news nini ezoleka keye ezongi toyebi eza ko ina na réseaux sociaux dossier femme Tamar to na besoin to bandela lisolo te place mambo bandela ki mais tout Congola yebi nini eza ko leka na vie ndiko na biso mwasi défi to pe challenge na prophète ya nzambo apesa ke message o ya budaki prophète abisa ki ezela okomona milinga bato balobi seke milinga ngo yango ebandi. Alors Tamar na mobile na epe balobaki ke bokozwa 12 to na sete chaque jour prière na 12 heures prière na tongo prière na butu et bato balobi ke totala kaka fin de mutu eko justifier et eko silisa ba contestation nana za grand nana za puissant nana za nzambe nani aleki nani kokama makambo ya nzambe boye pe ekendela pe boye. Alors, abo mon andeko mwasi ya kolela eza pour ba reporter concert, je sais pas. Mais est-il que tout le monde ndenge ndeko zo tangisa ma émission na miyoyo tant souper pour la prière et to bi azama ombiste. To bi ndeko mwasi azala ma ombiste zambienne. Do ba zambien ba benga ba zambien, bato zamba o bakota mabondeli, bato mangenge luzizila. Ye azami muto badara to ebi nzembo bimisaka eza ya badara nzambe ya badara ya luzizila ya mangengenge o bomeranga bamoto na pelisa ya ga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 gi amina boma moto amina chelanga naze bandeko moto yango ezoko pela balobi Tamar belela amina abomela ye moto oyo totala nani aza na nzambe sikatenda toye bandeko eke ezongi mino webika ba Congolais bazala. Alors to uti ko lakisa bino affiche ya concert reporté ezali bato bazo bundisa yende bato bakiko funda ou encore balobi ke parce que bino webi poto za na mamnango o katamsu ba signer pétition o katamsu ba kepe kuna ba biso bango ke non ninga za boye mwana mwasi wana so yeko beta biso ya sala trouble wa o ka mais sinon to ebité nini sali ke concert za la reporter bato bala na femme Tamar je sais pas sopi asi abeti lisolo to aibisi bato le pourquoi na ebité personnellement mais quand ndenge tozo mona et ke ezongi o na mona ki na lobaki non quand même ezali news non voilà ezali actualité donc il faut tolobela. Et par rapport à milinga peut-être on a comprendre mais c'est quoi cette histoire de milinga tozongi c'est la bino dossier milinga tozongi c'est bino dossier milinga il y a prophète Sikatenda
ndenge apesaki ndeko mwasi message et que tant omona bilembo à comprendre que milinga yango wana ngana oloba mingi te bino mo bolanda yango vraiment na boke bebele sinon en tout cas mingi ya koloba ezali te ngana zotiela bino image wana bino moko bomona et puis après vous allez juger sinon ngana osuka na wana abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta ya Sika, moi c'est la grande dame et après kolanda milinga certainement boyoka nga lisusu te mais est-il qu'il s'agit de la prophétie? Je crois tout cela qui analyse pour dire que bah méprisa la prophétie mais bah discernaka personnellement na mekaki ko sala analyse koloba ke la sœur avait raison ou encore pouvoir avoir raison ya ko boya ba imposer maboko mais ils ont lolenge ya ko boyela. Tu ne peux pas dire devant les gens attention les prophéties ya lokuta que prophète azako kosa par politesse par respect non seulement ça pour ne pas scandaliser l'église okokiko lobabilo ya ndengwana te. Et Isaki vraiment humiliant pour la personne de Sikatenda Neema, l'homme de Dieu. Et minane ba congolais ba bengaka oui parce que azali parmi ba grand. Et comme on a Tamar aza bébé, ni ba congolais ba zolo ba botami sika oui par rapport ya maambongo ya Nzambe ya de commencer aza vraiment mwana ya musika et pas Sikatenda na maambo Nzambe to pe ya molimo. Et par respect à quoi okene na ona bandingi morobu en tout cas ngana kolinga na ngape mutachanga maboko te parce que moi on m'impose pas les mains eza kutu Nzambe kutu mutaloba na ngai et mais eza na lolingi moko ya kosalela makambo donc tout ça s'apprend na makambo oyo ya bonzambe et le respect la grandeur ça se prépare le succès l'élévation bah il faut koyeba ko gérer nyonso ane kontaka eza pe moko ya babilo oyo et rendre Ndeko peut-être malheureuse si on peut dire. C'est vrai, elle peut avoir raison, mais le lengeni nyozo me la raison na yo, oyo perdre raison pa mbaba Ndeko nanga, mambo ezo kende mabe, aliyo mambo yo kendele, et le ba fils mokoko, ezo kende vraiment mabe. Sinon, tout le monde a une balasimanga na tiki no bolanda et prophétie oyo memeli Ndeko milinga, Ndeko mo misami yo na ma miso, vraiment Nzamba sunga Ndeko mwasi, après tout elle reste notre sœur. Tout bon de la rapport nae bilobi bino boza fort pour supporter ba faible à moto à parfaiteté quand ngano tozali to apena ba faiblesse donc le koelier le biko ko la le banga lizundeke chako ko sekate parce que bino nyonso boza bandeke et c'est ça merci sinon tolandi milinga à suivre au revoir. O Deus que te tornou pastor é que está a falar contigo agora. Jalousie, a inveja Yabato, das pessoas Bavandi, sentaram, Bazoloba, estão a falar. Via Mona Moassou, A vida desta mulher Izalokola Singa Bazotunga, é como uma linha que estão a cozer. Otunga Wane Gosilate, E essa construção não vai acabar. Fekoma Yakala, Deve ficar antiga. Nzambe na ngai fa longola ngo lelo. Meu Deus tem que tirar isso. Tirar isso hoje. Amém. Membili ngona zolo boko mona yango na mikolo eza koya. Mas essa fumaça a falar aqui, vais ver nos dias que vêm. Neti bazo mona yo lisusu te. É como se não tivesse mais a te ver. Neti obungi na kati ya milinga. Como se desaparecesse no meio daquela fumaça. Okokanisa poko oyo. Vai se lembrar da tarde de hoje. Obetaka mabolongo. Vais dobrar os Chama joelhos. Pierre, não sei se Vai dizer, Deus, Limbisanga. me perdoe. Otindelenga profete na yo. Mandaste o teu profeta. Abimisanga na kati ya Me milinga tirar oyo. no meio dessa fumaça. Kaka oyo nenga na peso lokola message yango. É isso que eu queria te dar como mensagem. Merci. Obrigado. Milinge. Salva de palmas ao Senhor. Nayoki milolo na yo te. Mais alto, quero ouvir o seu júbilo, júbilo. Cinto. Sanga sentir. Quero um cinto. Acabaus.
Agabo. Silêncio. Agabis. Pegou no cinto. Amarrou nas suas mãos. Amarrou nos seus pés. E perguntou: Aqui appartient cette quem ceinture. é esse cinto? A Paul. Esse cinto é de quem? Yatamar. Yatamar. Silêncio. Deus não é amigo de ninguém. Amém. Deus não é irmão menor de ninguém. Deus não precisa do seu título. Deus, para conversar contigo, não precisa que tu sejas Paulo. Você não está entendendo nada. Jesus. Est-ce que maman, quand on a bandé côté, il y a qui toi qui après? Mamãe chegou depois ou na hora da pregação? Ah, qui après? Aí aqui après. Mete lá com a boca. Salva de palmas ao nosso Deus. Quando saís daqui hoje, pergunte a pregação que eu preguei hoje. Profeta Profeta Ágabo pegou assim o cinto, amarrou as mãos, amarrou os pés, perguntou: de quem é esse cinto? Apóstolo, 14 anos, anda a abrir os olhos dos cegos, ressuscita os mortos, faz andar os mancos. Mas o profeta perguntou: de quem é esse cinto? Ele se amarrou. Diz: assim que eu me amarrei, assim também o dono desse cinto será amarrado. Ei, Nzambe. Só te dei um sinal. Se esse sinal não se completar, te dou o direito. Me ofenda em qualquer lugar, mágico, feiticeiro, tudo que você quiser falar. Estou a te ver no meio de fumaça. Estão a procurar te ver e já não estão a conseguir te enxergar. Mas hoje é o dia que essas fumaças tinham que sair da sua vida. Amém. Mas glória a Deus. Aleluia. Silêncio. Vai sair quando você dobrar os joelhos na sua casa. Vai dizer: Jesus, eu te servi. Me mandaste o teu profeta. A obra que ele tinha que acabar, acabe. Senhor, ajuda que essa obra acabe hoje. Estás a entrar numa turbulência. Estou a ver fumaças e fumaça. Ai, milinga. Milinga. Bandeko na ngai, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, milinga. To milinga te, pas na tamar. Ouais, donc to bandi on a katikati, je crois bandeko bolanda ki explication ya caméraman, hein? Et muta chargé à média ya passé prophète Sikatenda 2 jours passé na 5e émission na Chila Ibino ndenge expliquer ki comment est-ce que ebandaki na ndenge tamara kotaki apparemment
les prophètes, Aïba qui était. Et après ces messages, bref, na mokuse, la sœur avait boudé les messages en disant que ezali faux. Et ezali qui n'a mis sur bateau. Donc, bateau bazaki zinga Tamara parce que Tamara azaki accompagné. Discussion là-bas. Na sentir ya prophète. Nde ba mataki ba kebisa prophète que non. Azo contester na sekuna. Prophète a kiti. Nde wo monya uti wana utai na sedo azali na strade. Po ayipsa Tamara matabonde la pona ye. Nde Tamara tanga zo boya na se. Nde batuna ya neema ba mati ba ki ko yebisa ye. Nde neema kiti. Aya sola na ye. En parlant Tamara zo pesa mokongo baluka. Neema simbia na loboko. Quelque part c'est ça même manque de respect hein mokola zo lo bayo zo kende. Qui te côté propreté. Attention les professeurs ayo lokuta. Ils na lolenge mo walinga peut-être les kanako ko boya. Topé ko lekiselo ko ana mais bon. Et kendenge kei et un prophète alobaki ke aromona milinga ou encore accomplissement mambo ya lobi. C'était ça, que Dieu vous bénisse, merci, au revoir. Mokili yo na monite na tangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekulusu konanga Okufa se kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu Ozali zambe Onkote ya okani na yo Ozali zambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali zambe Mokotea ukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu
Se métamorphosé aussi mingo sambwe maladie na biso olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pase alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki elinga moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu. So bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo Jésus de Nazareth.